Solo ya boligo maloba ezalaka nangoya oyo etondi motema ye suka sembe boye bimisa kosala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinde mpona yo nakosala nyonso ekokina motoko sala ye olangisi motema na ngai Yesu we Yesu we bandeko balanja video na biso mbote na biso toza awa na Kisenso wapi sika toye kocouvrir baobsèque ya papa Nyangi Sungu Philippe papa ya bana ebele papa atikaki biso kasi nzambe nde apesaka nzambe nde azwi toye awa na Kisenso esika wapi libote ezali esika matanga ezali kolongwa awa tozokenda na morgue bomwa bandeko baoleka deja bazokenda na morgue kuna wapi lever ya corps ekosalama peut-être dans 40 minutes kolongwa wana toke na ekokende ya suka na cimetière wapi esika tokotika papa Nyangi Sungu Philippe to présenter ba sincère condoléances et pa bana na nyonso pe bandeko nyonso ba papa Nyangi Sungu Philippe tande kona biso. Bonjour mon frère, mes condoléances. Ah, merci. Platini. Vous andez ni na papa Nyangi Sungu Philippe atiki. Mon papa na biso inda boti biso. Donc ezaka ma mingi za na biso na motema papa ibina kotika biso. Papa belaki. Bon, papa belaki moi malade ya tamukiraka malade tamuke ndé ko ma tension ti papa ayibina kotika biso. Ndé ni na papa. Bon, tout cas papa na biso ay mutu malamu papa alingaki bato zaki bolingo andakulinga mambo mabeta zaki na kosangisa tayi pena mutu moko bon ondofanda na bato tout andako kipete même subo mona ndako bokuta bato belé ya ndeko yamba bato uti mboka wapi yaka pa na ye yaza ndengo papa zaki kimia malamu na mutu nyos donc kimia pena. Beaucoup de courage frère Placide. Bon tozanga la mama mingi nde butu olobawa ko perdre papa et ça là toujours passe mais nyonso nzambe mutu ayebi nzambe mutatindaka et puis mutazwaka totiki nyonso maboko ya nzambe molimo ya papa na biso et puis ma toujours na kimia tozana passe pena mingi tozana passe mais nyonso totiki pa ya nzambe papa pe na kimia nyonso. Voilà, après lever à corps ok cimetière ni motoki na cimetière Njili Passé tozoke kundela tata kuna selon ça a été prévu fait que ni mboka ma vie ba condition ba temps pende pesi pensante to yaki kovanda tata zokunda mana Njili Passé papa lo baite ke boku nena mboka. Bon papa maloba wana alobaki yango te papa ta Congo central. Oui, à Congo central à Mondibu à Congo central. Merci beaucoup. Je pense que tout ça tout a beaucoup de déroulement matanga nyonso awa ndenge nini koleka. Tozana Kisenso et on attend ki futa. Na moni ba mbuta za bantu majorité da bake morgue. Ah baza susté. To landa bon kuna to sola kuna tozaki bona résidence wa isika matanga ezali. Tozokenda morgue ya Kisenso. Ba bien encore morgue ya Kisenso. Morgue d'état ya Kisenso morgue d'état na Kisenso simana to Njili Brasserie na cimetière pour na ko inhumation et tika molimo papa pe mana kimia ba famille nyonso to na docteur depuis États-Unis docteur Sungu na mama famille nyonso sika nyonso bozali et te présenter bino ba sincère condoléances to ko ba reportage na biso. Yo moninga malamu Yesu yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia nyonso
tolesana mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nganabika kati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota. Eh bien voilà, nous avons touté na ndaku sikatoza awa na deta na morgue deta morgue qui senso to ye pona lever accord ya papa Philippe Sungu toza a ba famille baza après a to kende na cimetière bandeko baza na mikolo bisa bandeko ndamu baza moni papa mpandia wa mbote papa mbote mes condoléances. Merci beaucoup. Na azali leki na ngai un témoignage ni oza nango mpona leki na yo atiki biso. Mais ngai tofani mingi na ye te naza na témoignage te naza na témoignage te parce que nazalaka mosika kuna na mungu afula kuna Merci. akufaki me yango ntiyaki mpona kunda ye kua atangi paka kulutu olobi nini mpona bana batika bana batikali bana biso bwaka bana te bakumi bana biso tokozala na bango te kino suka bango to biso tokende toke liboso bango batikali c'est tout silia mais bana biso. mbote papa mbote mes condoléances. merci. Bon ngai nde tata na ye wana mwana ngai pasi mingi ndenge na pedre kabakata mwana ndenge wana ndelo kezo salanga pasi papa na ye c'est-à-dire ngai ne mutu na boti ngai ngane tata na ye nina yayi kokunda ye mwana ngai fali ya kunda ngame ngana zo kunda mwana donc pasi na ngane ya mwana na zango makasi. papa Philippe azaki ndenge nini? Papa Philippe bana na botela ye respect na nyonso na biso batata famille kimia na kimia azaki mutu moko kimia mais que son âme se repose en paix. Mon message na Kikongo pona bana bandeko batika. Bon message na Kikongo yo badiri onsuka baba siri nzambe ko batani na babori ka basiri nzambe ko batani na betu batata ya kontwala kakatuna sika to bayambulako amen kwa okay. Mbote papa. Ona mama Claudine. Bo wana zali mwana na ngai tata mwasi. Liwa ya papa Philippe salionde. Papa liwa papa Philippe neti nga tata na yoka na sanga malata na yoka sanga liwa. Mena sanga liwa to yoki to ye poto kuna mwana na biso. Na ndenge moka kimia. Lobi nini po bandeko ne msuba na mkili bana ne msuba za mkili ya poto misusu baza awa te bon pona bakoko nanga o baza na poto bembeleki nango bien na o baza awa matanga na biso leki nango bien to moni mabete to moni pe bituma pete kima pe ezala bango pe kuna baza na kimia biso pe ato zala na kimia. Merci beaucoup. Merci. Papa ngalo bambote papa. Merci beaucoup mbote mingi baba. Comme na ngai mbemba wana grand frère nanga na vandi pe pa na ye omone na vanda ki pa na ye omone na koloba kombo na ye ya kombo ya noko ya ba mama na biso noko ba mama na biso donc ngai penza na koloba c'est mon grand frère to vanda ki na ye na vanda ndako pe na ye na kisenso na bikanga kala ça fait 10 ans na zoko vande pa na ye bon na zako mesala mingi ko ye pa na ye en tout cas tu zako o yebi tu zako coopérer très bien. Témoignage ni ozana ngo mwana oyo nga ya suka na pese kombo na ye mwana nga ya suka na pesa kombo ya niange ya noko ba mama na biso. Ça c'est mon grand frère propre oyo basemeki nanga oyo bakoko na biso. C'est vraiment nakolo belo remonter pour na linga ki mingi oyo yebi so elongi on so ozomona kaka tsai kandenge moko bazo benga biso ba mapasa. Je crois pour nos makambo ya bana bon c'est nos enfants hein. La coutume, on doit laisser les enfants. Ils ont tangi, pour bouger, ils ont un calme, bien ici. On n'a pas de problème. Ma camélie qui bien, très très bien. Après, tu vas au cimetière, après tu vas au zongi, tu vas au aller.
biso tokotikala mwa moke ti lobi dimanche tokabwane na biso. Déception mokili nasana nunasi ya émotion moloko nangesana no kilo molimo ekolesanga masanjoli nakokaka kovanda kimete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posana fukamanga moninga malamu Yesue 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 yo moninga malamu gayoyo nazana nwelenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya olongi motema nanga mpona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga na ngai Jésus avant que nayeba yo Yesu yo mipesa mbeka mpona nga na bika bolingo boye nakozwango wapi Yesu na mabe na nga na masumu na nga soki na justice ya mokili nalingi kozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime papa. Wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo
Yesu aza bolingo ya solo. Aïe. Ngonga moko na le parvis eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai na esika eleki osantue otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokumama na yo. Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso ayaya. Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwane ata na butu ata na moi. Yesu wanga wa mikolo nyonso nzambo yo. Ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na sheri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu. Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya. Yesu wa mikolo nyonso ayayayayaya. Yesu yo nde bolingo ya solo, bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo. Yesu wanga wa mikolo nyonso yende kasi Yesu apona kiko kufela sema na yo azalaki ndembeka epai ya Nzambe Tata nakomi kitisama na ye nakenda nyaloko ete nanya kondima sikambo ya kufana kibona ye soki mwana patini nzala Jésus Christ de Nazareth bikela moya lipongo asala
apesi bomoi abimisinga lelo na réclamation ya famille alongi kufa apesi bomoi abimisinga lelo na sangulu maladi na ngai na ekulusu nga na biki lelo nasalela ye nasalela ye Kolo yone masalela ye yawe topesi merci papa tokozonga na biso ndongo yake na biso na kimia tikino na poko ata tokonza nzambe moto mutazonga na kimia na ndako na ye tobonde mona kombo kitoko Yesu Masiya azakolo pe mokristo Yesu alongi kufa apesi bomoi abibisinga lelo nasali bulu maladi na ngai na ekulusu na biki lelo nani Yesu nani nasalaki taba ya bonane soki ete nani mosusu akokaki kopesanga
c'est le temps pour toi, mon Dieu. Il y a aussi l'occasion pour la mission. Il va être aujourd'hui quand nous avons l'objet c'est pour toi le temps et le moment pour profiter de la majesté de Jésus-Christ. Et ça n'a pas mon côté, ça n'a pas mon côté. Et donc on peut ça pour moi. Je ne pas de la pour ici. Ça vaut le pour nous sommes pour faire un peu de Latina était à quoi il soit quoi il pas y Papa na kupa na yeye. Atikia mwana sema kwa Yesu. Akoza Baba. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est senga. Oh, kasi na kani yesu. Mais on katinga suki. Papa, on m'a katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. C'est na défi. On katinga suki. On m'a comme singa la bande, papa. On m'a singa la bande. Na défi. On m'a comme singa la bande. Oh, prends l'avion. On a suki na ma papa. Katinga suki, on fond la suki. On m'a suki na la bande. Tout à fait. Papa, on fond la suki. Qualité maman. Oh. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuté. Et quand il suki ekomi ngai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand singe. Nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bele tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces trois actions.
Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty. Puisque c'est une marque internationale, il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la